Bon continuera au mausolée. Mutwana za mo centre na masumu na bino ya bambongo ba corona. Yo longondo eteni. Comme ça dans ndambu. Eteni c'est-à-dire parti. Comme ça dans ndambu ya mbongo wa corona. Yo chaleur Jekobea. Na soki obo utozwa deo na ebite soki na histoire ba marche sera sala. Ba tout monde besoin créer de toutes pièces. Yé mutuna bino aboté so secrétaire général na no ya butu de nuit de mari de nuit. Ya ko diriger biso ba IDPS ça. Ana histoire ni na IDPS. Courte joie. Et resuka ka ndengman. Cahier de charge sili. Okenda mausolée. Sans bape qui sabino. Président par le bail que ça vitalité à IDPS. Biso to na permanence ça to zela bino boyati. Bino mo kaka. On des arbres pour des raisons protocolaires te pousse. Borobandara ko pousse. Borobandara ko pousse. Borobusara Jésus revient bientôt peut va faire ici. Le lobo kero kata 29 secondes. Ya muto azope sa no conseil que peuple a kontaka na biso poto memele changement le peuple a komi komona babitumba inutile tozo sala entre biso et sala oh mo tabu ya fini chef de l'état Maramingi parlement de boy comme muto la muki so pasteur a pimela ye place en terre en église ne aye kuna comme évangéliste artistique Maramingi Oh, Kabouya ba interpellé na ane. Aze pa na e. Na minito mwasi na ola melemi kebu kazo li aza calme. Koto convention démocratique et ça makambu pepele to kokota convention démocratique. Nyonso boko sala je vous ai déjà dit. En dehors de cette permanence tu serais dans somme ya biso 1,600,000. Nyonso bo sa libande ko simbate. Moubake libanda permanence asana IDPS peuple pane na kangi chazo saba opil et simbate chibala asana IDPS primature et simbate sami badi bankuta en face a chanja na kombo et simbate kabunda tielo wa moya jaune kuna et simbate mavungu poiti ba charge asana renaissance et simbate ande makambo izalaka Botu na nganga munayaka un jour le kabunda la légalité koboto la permanence. Soki lupango atisere de alaga ate na 10e na ngai na bunga tona kima. Alanda bisombango. Boya atose la bini. La façon dont vous allez venir, c'est la façon dont nous allons vous répondre. Et j'ai déjà dit, les jours que vous oserez, j'ai dit ça tant que les mobilisateurs otisere d'atika. Les jours que vous oserez, l'unique responsable, il y a des gagnants irréparables et Salama et Germain Chabani. J'ai dit ça tant que Baba. On va répondre parce que la non-violence a ses limites. Boyo sa partie sonne. Mbata. Yo moni de pes biso to ba la classe no betidiana. Yo l'église y a un droit constitutionnel. Parvenir moi ou qui sont là-bas IN so yawa oya otela yo bunda wa piomba bokole po ba tie binote bo salio ba Kongo ba bubu tomboke ha tala bato bino bananya après mausolée ba biseso épisode msu ya Jackie soki ya Jackie simite boke ya Shaolin soki simite boke ya Bruce Lee boko si la tibo pema Martin Luther King aloba et l'autre madame eza s'asseoir et parler lokola bino boboyi boye ba ke bozo lumba da solo ya auto exclusion sur la convention démocratique et côté ba bon longo parti na la sabino place boke no zo mikanda parti na ministère intérieur boke osala IDPS mobondo avec autorité morale COVID-19 boke kuna biso trabe on dit Kabou aze pa na ya mo obete biso toura na yo Olivier Kamita tuyo yo una loba no kangam no no kolobelo te po papa na tekanda kwa ambassade ya Congo na Japon yo
mwana papa mundu mama mundu ya bima programme ndenge faux mouvement colonisation ya époque no bosaka bomo to manke bino ba respect siko po bino bolinga bosaka na bosi ya bomuntu o union sacrée ona na boloba na bino peki. Il y a des vrais alliés comme de Tony Kambushi dans l'Union Sacrée. Il y a des vrais alliés comme de Laurent Batumona. Des vrais alliés. Il y a des vrais alliés. Aussi Kabiso, la guerre sera long et populaire. Le peuple gagne toujours. C'est la lutte leader. Merci. Le silence en politique est un langage. L'union sacrée. Vous regardez silence, vous croyez que Nanga, à Kokota, pour vous la allégeance naïe, Anabati, Kamere, vous êtes entrés de garder silence, vous communiquez dans vos toilettes avec Nanga, pour ce Kokota, pour la allégeance naïe. Sachez très bien, maintenant, c'est Larry qui parle. Prison centrale de Makala. Oh, Batouba Koufi. Même nombre Baouti Koloba, je doute fort. Kolobi, je doute fort. Il doit y avoir une commission indépendante pour faire ça, mon rapport fiable. Vice-ministre et la justice. Oh, il y a les cas qui a l'oba, qu'il y a eu des morts. Au cause sa peuple, tu dois démissionner, monsieur. On ne ment pas à tout un peuple. Et là, on met la guinée, il y a des bololo tchoa. Et là, on dit qu'il y a eu des morts. Les lots, VPM, il y a intérieur l'oba, les kamoumisous. Les prisonniers ont fait des vidéos pour dire oh bango basibi. Vous croyez que quand les Congolais Koufa Bongo, l'âme de celui qui avait donné toute sa vie pour le peuple congolais Azala honoré, Etienne Tshisekedi, Anaezo se reposer en paix. Je dis ça tant que Tshisekedi a le Nouveau Testament. Je m'en fous de tout ce que vous allez faire, de tout ce que vous allez dire. Parce que trop c'est trop. Jacquemaine Chabani, ministre de l'Intérieur et Sécurité, doit être interpellé. Moi, je ne suis pas là pour avoir un esprit d'équipe. Esprit d'équipe dans les mains. Non, non, même si tu es membre de l'UDPS. Il doit être interpellé. Le ministre de la Défense, Guy Mouadjanvita, membre de l'UDPS, doit être interpellé. Les parlementaires, vous devez faire votre boulot. Et le directeur et la prison à Makala doit être révoqué. J'ai entendu au Balobi Bahati, le professeur. Vous appelez la presse, qui est de ceux qui disent Kivu. Vous appelez la presse. Pour les là-bas poste. Pour les là-bas poste. Les hommes politiques congolais, c'est ma poste. Yo mogo banda soyo na société civile. Au commune à travail, au commune économie, au commune à Sénat, au commune à deuxième. Pas parce que nde bozolone. Au lieu bozala neto babengi, bali exemplaire net batoni kankushiko. Oh balaxi force na union sacrée. Mais on travaille dans le silence. Non, bino. Problème est arabe à poste. On en a marre de cette histoire de l'union sacrée. On en a marre. Madame la première ministre Judith, aussi au sali 100 jours, 100 et quelques jours, n'est-ce pas? Kende na okotuna ba mama. Bilana yo. Na boko salo jugement.
ya bilan kende kotuna ba mama banda na ba mama bipupula banda na ba mama maraîcher banda na ba mama o babengi basi ya basoda ba veuve tuna bango bilan na français te mena lingala bango ba yebisoso bilan na ezani situation a montré cher parti politique. D'abord, je suis en train de dire encore, na bato ba bungi nzela, o ba komosa ba réunion na mapang, bato ba bimisi secrétaire général na bango mort né, chinois noir. Nazo yebisa bango, toyoki te boya le 7. Tant que mobilisateur au Tshisekedi le père Atika, on s'appelle à tous les combattants à l'égalité. Na tous les combattants baboya coup de force. Na tous les combattants au bazomona que trouble en cas de parti et que fragiliser peut qu'on ait mis sa pouvoir à Félix Tshisekedi. Na on lancé appel na bango. Bango balobi bakoya les 7. Mais les 6 na Boutou. Biso nyonso veillé na parle au balobi na temple de la démocratie na siège à parti. Na lobi bien tant que baba est mobilisateur au Tshisekedi le père anoma ko la mkate kwa nomi ba misusu. Les 6 na Boutou biso nyonso liboso ya temple de la démocratie permanence. Tokotani sa tongo. Na Boutou wana Togo kanisa mémoire ya ba combattant na biso ba tumbaka ba la permanence. Toko zela bino ba mobondo boya. Je suis en train encore de dire, nous allons vous répondre de la manière dont vous allez venir. Naloba na linga po boyo kabien na makutu na bino. Na façon bino bokoya. De façon de vous répondre. Tout ce qui arrivera, l'irréparable qui arrivera, et ça n'a pas Germain Chabani. Germain Chabani, vous serez responsable, il y a nyoso quoi laisser. Parce que yondo ya golongwa ba soda na permanence. Pour que ça va en passage. Nous allons nous défendre en légitime défense. Tout ce qui arrivera, le monde en parlera. Tous c'est la bino. Tout pessimno le bienvenu. Amen. Milice. Toko mi cours sur coup. Pour la campagne. Maintenant comme mi cours sur coup. Kabuya Zobenga biso batopesa ki pouvoir de combattant. La loi benga biso ba milice. Mais le chef de milice c'est qui pour ya Outiao. C'est Gédéon Kabou. Tika bilobela. Tika bilobela. Tobenga est général. Asa général ani. Général comme milice. Tobenga est A47. Asa arme ya barebe. Benga ganga kombo wana obenga ngana sebla makasi Kabuya chingoma ebandina ngani ni Kabuya arm Kabuya chingoma minje chingoma cha mombu chikututa kayo abati mo yebo chingoma cha mombu naloba aya pour ton moni vérité et comme que s'empirer ceux qui bon moni ngai na banda ko s'attaquer trop na Jean-Marie Kabuya mais muto banda ko benga chaque 4 heures Kabuya tolembi 2 ans ngoyo Tshisekedi atiki biso tozo sala te oya ye tozo sala te bolingi toloba te bobenga na ngana ide personale tolembi bilonga bobo mona te ide personale bisonyo papa tika ki boulangerie ya bisonyo mwana nyonso fa tolipa na ye batelie mwa mbebele ngeupo
nazo mérité na biso totikali na bamaleu komba na biso ezalaki ke congolais nyonso azala na droit ya kolia omelette komba na biso yango wana toya kocréer classe ya babourgeois te. Il y a même les membres des familles ya président bazovanda sous la Kinshasa te bakomaka ya Katanga kope nini okesala na Katanga kuna ya bamine tozoyoka ngo toza banki te po tobomba tolembi mukwantombola ezala mayele papa nazosenga ezala mayele biso bato ya bilobela oyo tokokende wapi na bana tokokende wa omoni nde tolobaka boye bato bamonaka esukaka bango na motema me bazozela mokolo yango nakozwa martin na ngai natie na mapeka nazokende vers brasa babengani nga te na kongo menga moko mba yango tozosenga mokwanto